venir à Kinshasa. Avec le peu qu'on a, je pense pas à Kinshasa pour vivre Ndengana. Il y en a qui n'ont pas à Brazzaville. Nga komela lait ou bien café na komela ngokaka na Brazzaville. Parce que biso lait, même lipa ya pamba ya pasi ya kolia. Ça c'est un Kinois qui le disait. Mais c'est pas pour autant nous les Brazzavillois, on va faire des vidéos pour clasher les Kinois. Donc, na lingo yebisa na ndeko na bino wana zaiwa wana bafingi ba Brazzaville Nicolas Kofi Olomide, lui qui défend Kofi Olomide. Mais Kofi Olomide, si c'était un homme sage, il sait très bien, ça c'est pour ça suit le pouvoir bientôt 41 ans au pouvoir qu'il a la tête du Congo. 41 ans, 42 ans même, voire. Mais sur les 42 ans, le type n'arrive même pas à développer ce pays. Tout ce qu'il sait faire, c'est piller de l'argent, faire venir des musiciens qui n'ont pas de cerveau comme Kofi Olomide, faire venir des musiciens qui n'ont même pas une tête qui réfléchit comme le cas de Tchalamwana ou encore le monzon de mon frère Mukongo Werason, ce qui est déplorable. Certes que je suis aussi Mukongo de Brazzaville, mais c'est déplorable de voir un Mukongo qui peut encourager un type comme Sassou, Ayago Yimbela Sassou, et surtout Kofi Yende maintenant. Dans les Kamonanga Kofi vraiment, Vieux Ralimbisa Biso, Ande Konabiso Mukongo, mais il peut affoser. Makambo ya Brazzaville, la peuple s'est reconnu. Sassou, il est là à la tête du pays pour détruire ce pays-là. Et ndeko wana ya zerwa wana na ufinga bakinois parce que ça fait pas partie de mon éducation. Aujourd'hui je peux pas me lever un bon matin na finga bakinois tout. Je sais qu'il y a des Kinois qui sont très bêtes, très idiots. Il y a des Kinois qui sont très très intelligents. Il y a des Kinois qui ne peuvent pas tomber aussi bas. Donc je ne peux pas me permettre aujourd'hui de me lever un bon matin et insulter tous les Kinois. Non, ça ne se fait pas. Dans chaque pays respectif, il y a toujours des idiots et des intellectuels. Donc ndekwana fingi biso boye bisaye si aza zoba ki zoba na yasa ngo na famille na. Le Congolais de Brazzaville n'a jamais envié un Kinois. C'est même pas en rêve. Pour envier que un Kinois était, on ne peut pas vous envier. Le Congolais de Brazzaville s'en fout complètement de ceux qui on se prend, on se considère d'être Bamindele Afrique, on s'en fout complètement que tu sois Kinois. Tout le monde on dirait que tout le monde en Afrique, les plus intelligents c'est nous. Donc soit tout le monde a Miki, peuple Miki. Donc je ne pense pas qu'en Brazzaville va se lever un bon matin à la jalousie. On ne vous calcule même pas, on s'en fout complètement des Kinois. On les misanga parce que nous on a ici na kofinga ba Kinois mais fona bona ka net moi ba na kotaka na jeu zoba wana Kinois na wa fingi ba Brazzaville vraiment ndeko na RDC on les misanga parce que mutu wana vraiment makambo alobi na sepeli yango te ki buzoba na yasa la mona famille na pas na biso. Si les Joe il connaît rien sur le Congo Brazzaville, il n'a qu'à fermer sa gueule et de rester dans son petit coin. Il ne peut pas se réveiller un bon matin à dire que oui, Brazzaville va beaucoup faire ça. Mais non, Brazzaville, le Congo Brazzaville c'est un pays très riche. Vous voulez qu'on vous cite les richesses, des matières premières que nous avons ici au Congo? Le Congo Brazzaville, le pétrole n'en parlons même pas, le diamant n'en parlons même pas. Là récemment on vient de découvrir que la plupart des terres qui constituent Brazzaville est remplie du coltan. Donc, makamwana toko kitana basse swana nikete. Yaza zoba, boyibse ndebuna bino aza zoba. Azala mayele afinga batote. Nous on reproche Kofi Olomide en tant que grand artiste et Afrique. Normalement, lorsqu'on est considéré comme un grand artiste d'Afrique, l'artiste n'est pas là seulement pour chanter et faire plaisir le peuple.
l'artiste est là aussi pour éduquer le peuple. L'artiste est là pour éveiller la conscience des peuples. L'artiste est là de faire aussi le reproche à un dirigeant qui n'arrive pas à diriger un pays. Lorsqu'on est considéré comme un grand artiste, il faut faire preuve de maturité, il faut faire preuve de sagesse. Si j'étais Koffi Olomide, ce que j'allais faire, je n'allais même pas oser composer une chanson et encourager une dictature telle que la dictature de Denis Sassou Nguesso. Mais Koffi, vu que c'est un mendiant, un homme très affamé, assoiffé d'argent, il se permet à faire ce genre de clip pour narguer les Brazzavillois, pour narguer les pays d'Afrique qui sont en voie de développement, qui cherchent une démocratie absolue. Voyez-vous? Alors si aujourd'hui l'Afrique ou le Congo-Brazzaville, si plutôt la démocratie en Afrique ou le Congo-Brazzaville n'arrive pas à atteindre l'horizon, c'est à cause des individus comme Sassou et Koffi Olomide. Parce que Koffi Olomide, on a télé, on a papé mon pimba, mon coloboy, a dit que on ne peut pas bâtir un peuple dans la dictature, on ne peut pas bâtir un pays plutôt dans la dictature. Pour construire un bokana, la dictature t'est. Regardons ce qui s'est passé avec Mobutu. Mobutu a dirigé RDC dans la dictature. Mais Atika RDC Ndeni. Atika RDC Namawa. Il a pillé les richesses de la RDC. Première fortune du monde, Mobutu. Mobutu a RDC a même investir au pays. Banan va bénéficier de les pays occidentaux. On est aux noirs. Ni wana kasi na zolo bana mutu wana uwa kino wana wa lobi wana zoba wana yezala mpamba pauvre type qu'il est boyebisai botire batoi prochainement qui va faire la vidéo plutôt l'audio qu'il essaie de contrôler ses propos afinga ba Brazzaville tout nga atang na sali vidéo audio na fingi bakino tout. Je n'ai pas insulté tout le Kinois parce que je me suis dit, je ne peux pas aujourd'hui me réveiller un bon matin à Finga, Baron, Papa Bimba, Kinois, ou Bana Mayele, Tangana Bango, qui n'ont rien à envier, n'a pas mboka mususu. Oui, ça zoba zaïwana à Fingi Biso à contrôler le langage. Et j'espère que je me suis adressé sur le bon numéro, comme ça vous tindez message à Yokango. Donc je m'arrête par là. Papa, bonjour. Nautolanda sur internet émission nayo sur internet émission nayo sur ma affaire Nzembo ya Koffi Ayembeli Sassou. Ba Congo Brazzaville baza kofinga biso ba Congolais ya Kinshasa. Nangina répondre bango muke. On a évité sur les muke sur les marque ni. Nangina ebana no Congo Brazzango ba Congo Brazza ezana nini? Congo Brazza nini cause la Congo Brazza? Vraiment papa ça fait mal ba yuma lokola ba zoba lokola ya Congo Brazza, hein? Mboka pamba baba Sahara biso. Hein? Ba musicien ni bon, to ba na musicien Koffi. Ba musicien ni si ba bimisa oyo ba sala makam na Afrika. Hein? Même ba Congo Brazza ba villageois pa pamba ba kosa na ba Congolais. Hein? Ba boss ni na tweet je crois. Ba meka ko peta ba opina bango na côté Kinshasa ne te répondra bango. Congo Brazza ko sa na bisota. Na nazo bisona ba to nyonso o ba sali ba audio pour ofinga Koffi. Ngana na fingi bango ba tufia ba mama na bango. Hein? De ba libolo ya mama na bango nde ba ki kofinga. To mona na biso so to peta ba Congo ba Brazzaville to katsa. Ilo mo te zanga biso. Hein? Baza ba yumo ba ko sa na biso. Congo Brazza ezana nini? Ezana nini mboka na mbo ezana nini? Baza ka na pétrole. Baza pétrole. Biso za pétrole. Ka ba pays mususu zone dire ba
bakomi bayeba te Congo Brazza eza commune d'enfance ya Kinshasa bayeba te en tout cas bameka nde bamekaka kosimba congolais moko oyo aza na Congo Brazza biso tokoidentifie bango bakoyeba biso tobatama te soki tokende mboka bato tobatama te toza fier on est des Congolais toza fier bango soki aza kuna moto ya Congo Brazza akoki kobimisa identité na ye ezala mbala suka soki bameki bakoyoka biso bakosakana tro ezala bato ya Rwanda ezala oyo akomeka sikoyo tokobeta bango comme il faut Congo Brazza ezala nini même bafrançais on dirait bafrançais on dirait banani on dirait donc bafrançais mboka na mboka balobaka epe tala yebi zwa audio oyo tindela bato ya Congo Brazza yuma nyonso arrive s'ingérer na makambo ya Kofi tokutana biso na ye soki Kofi ayembeli sasu mabe nini asali wana mabe nini asali baluka bamusicien barogaroga bazali bamusicien bango ya Congo Brazza bazali bakoyembela mpe bakandidat mosusu wana biso nde totinda bango konani sasu azala moto ya Congo Brazza mitali bango biso Kofi osala mosala na ye Kofi osala mosala na ye il a droit de chanter pour qui il veut ezala vraiment bozo bate Congo Brazzaville bayuma Congo Brazza ekosaka na biso Congo Brazzaville ekosaka na biso Brazzaville kala bato mosusu bato ya commune d'enfance tala bato ya commune d'enfance bazosa oyo barumbu ya ngambo soki nini barumbu te barumbu bien limité ya en face na biso tala jour mpoka nzambe asalaka moko mosusu vraiment nazwa ta nini direction ya armée Afrique centrale wana ekosentir donc on va annexer na kosala kaka na annexe ya quelques 2 avenues ya Congo Brazza wana nakotisi yango nakoti yango na Afrique Rwanda nakotisi nini bango tu natie bango mpe mawa tro naoyebisaka Brazzavillois basala keba Congo Kinshasa eza master na bango te Congo Kinshasa eza master na bango te toyebi kanda na bango eza nde tobeta ye bango bino motikala jamais ozala au-dessus ya Congo Kinshasa Congo Kinshasa eza grande puissance papa Zaïre au monde à Zaïre eza grande puissance on a tout ici on a tout soki todeside tozala lokola Chine tokozala soki todeside tozala lokola Singapour tozala elo moto emanke biso yebisa bato ya bayuma na bangoto babo ya Congo Brazza batufi na bango mabe ezali kopanza keba mopepe mabe ezali koboma keba ata osambelaka te sika mabe emamemame emambumambwe emamemame emambumabwidi makambo ebimi mamemame satana telemi kotelema mame mopepe mabe telemi kotelema mame ebebisi bana nzambe mame mopepe mabe ezali nangaki naloba boye nazoloba nazosadresse mpe bakongole ya Brazza nyonso te jamais nazosadresse na bato oyo balobaki mpe bato bafingaki nazosadresse na bango omoni soki bato bazokipe bino te
epesa bino occasion te occasion moko te ya kofingaka bato tout le temps non epesa bino occasion te bosala attention mpenza jamais Koffi Olomide akofanda ye moko dans les villes akende koyemba non faut babenga ya plus c'est le cas en 2016 mais nayebi te soki bamapuya poto soki banzala poto soki craquage soki eza bafartir et dépasser bato mitu kofinga oyo bofingi wana eza malamu te alors papa ozofinga bato banzoto ya bamama omitali yo moko oza na mosali te na mobali mpo bano kofinga moto tala kofinga mpe bato na soni yo nde moza wana na Kinshasa yo kozala mwana mosala Koffi Olomide osole bakaleson yo oza mwana mosala Koffi Olomide osole bakaleson ocomprendre olate veste loko bacrochard oza kofinga Koffi Olomide oza na audace wana soni te wana soni te. Est-ce que Koffi Olomide ayembelaki sasu ye moko depuis 2016 osalaki wapi ozoluka mokana na nsima Koffi Olomide ozwango te eza nini ezaka nini yango mpe eza nini oyo bana kofinga moto ntina niveau wana ntango ozoleka ofinga moto keni nao na salon ata na château rouge ata na château d'eau kata na mandefu kata suki ntango ozoleka ofinga moto olati vese bacroche otie lokola mondele awa apesa moto nyonso okazo soma telefone otie mpe telefone obandi kofinga moto ozodégage nano sola motoki na sola monoko kofinga Koffi Olomide oza na audace be nini yo mama oyo ye oza na soni ata moke tosoba nini Koffi alobisi bababa nani baba azalaki mpoli lokwa yo oza mpoli ya mwasi yo kotelema tofinga Koffi lakisa na mobali na yo nano lakisa na mobali nono mpo te mofinga Koffi Olomide lakisa na mobali na yo Koffi arespectaka basi bino borespectaka basi makambo ta basi kokota kutu te mama okopesanga kanda makasi mama na biso bolongole bilamba nyonso mama tikali motakala nde baboti ye bobosani Koffi arespectaka basi arespecta nani te yo alongola okaleson bato mosusu ozomona ke boketi afingaka yango epesi bino occasion bokende kofingaka baministère na biso yango epesi bino occasion bofinga biso nazoloba bino aloba mpona bakongole braza nyonso te bakongole braza balamu bazali ebele kutu oyo mwa 5 mwa 7 basangani oyo mitulu esalaka bito bakraka mapulu etonda bango awa bakraka bakoma lokola bacrochard babana ofinga bato bosukisa non bosukisa soki bomeki tour oyo bosali audio na 10h toza wana tokorépondre mais non yango te epesa bino occasion bana kofinga bamusicien yango te epesa bino occasion bana kofinga bato mais non mama lakisa nano mobali na yo nano totala nano mobali na yo nano soki aza nano ndenge nini oyo kofinga moto obandi kodesine ndenge azali moto nza bakela lakisa nano mobali no nano lakisa mobali na yo nano yo moto mandefu soki ozala na Kongo kuna me nayebi soki Koffi Olomide oza boya Koffi Olomide kaka mpona kosola bakaleson de Koffi Olomide nga peso openda ko awafuto chaque mois $200 mpo solakika bakaleson oza crochard oza zobo oza mayele te mama eske nga te na fingi awa ntango na lobi awa mpo bamiso bamona yango kofinga me nga na fingi te na lobi vérité nde na lobi boye eske na fingi mama moto mpe na fingi tata moto nazoexplike bino baimpoli moko boye bafingaka soki bato bafingaka lebino mpe epesi bino occasion dokeko boke elongola elamba bamama congolais moi makasi bolongoli elamba bobomie moi makasi mama nasalaki bino nini mpo bino oloba nini Koffi Olomide abanga basi aviola bino ou bien alala bino alala bana na bino bosukisa ça suffit bosukisa ekoki nalobi ekoki bosukisa ekoki bokomi banani bokomi banani bosukisa Bonjour chers internautes.
je suis congolais de Brazzaville. Je me permets de faire cet audio concernant vidéo que je tombe sur internet na moni que ndeko moko ya Zaïro afingi ba congolais afingi biso ba congolais Brazzaville. Alors qu'est-ce que je voulais dire sur concernant sur Koffi Olomide na ndeko wana afingi biso. Vous voyez que il est temps à que biso ba Brazzaville si Koffi si plutôt Kinshasa a bloqué Beach biso ba Brazzaville to kufanza. Premièrement biloko tout otoliaka makambo tout to sala na Congo eutaka na Kinshasa te. La RDC a terre biso ba plastique na ba kisi. Ça on peut pas le nier. C'est pure vérité parce que ba kitio to fanda ga ba plastique na ba kisi ya komela eutaka na RDC. Mais autre chose ezala msusu ya ono makambo ya ya bilia makambo ya papier toilette ou je sais pas quoi, tout ce qui est alimentaire ne provient pas de la RDC. Donc ce monsieur là Zaïrois wana ou afingi biso ngana ofinga ba Zaïrois te la ofinga ba kinois tout parce que j'ai des amis aussi quinois, je connais des amis quinois qui sont très intelligents, instruits, qui ne peuvent pas tomber à un niveau aussi bas comme l'individu qui a insulté tous les Brazzavillois. Il est temps que biso tozala complexé ya bakina tokozala complexé ya bakina na sens nini biloko ya malonga na kini eza te. C'est ça, j'ai vu ça tout le monde à la clash, mais puis surtout quand tu as la clash, mais propre, na mutu ya mayele. Et là, na malonga na kinyate, na évité que Congolais va vivre la Colombe, na tonga komika jaloux na kino. Entre les deux peuples frères, banane va y avoir le vie, la Brazzaville, ou peut-être la Brazzaville va y avoir le vie na kino. Na évité que si Brazzaville a gola mwana tonga ata même azo souffrir kende kina mema poubelle ou asala mwana ki verni biso ba Brazzaville toyeba ki verni te toyeba makambo ba makete toyeba makambo ba Mont Blanc te. Tous ces petits boulots je ne veux pas cracher sur ces petits boulots puisque il y a la bateau bazoka mais ces petits boulots de merde là et où t'as wapi bakimande ba bimango na Brazzaville. Le Congolais de Brazzaville ne connaissait pas ce genre de choses. Il y a au Finga Brazzaville que Bissoudan est le côté. Mais le Congo Brazzaville est le 4e pays producteur de pétrole en Afrique. Le pétrole déjà que nous utilisons actuellement, on n'a même pas utilisé la quantité de notre pétrole. Même pas le quart. Il y a qu'à manquer auto-utiliser. Si tu exploitais pétrole, tu n'as Congo. C'est à cause de la casse Dubaï et Afrique. Parce que toi, tu as dirigé Congo, tu dirigé Congo, gérer Mogate. Sur 100% de la production pétrolière, ça 70% à français. Puis surtout à 30. Comme Azazoba, on a soifé du pouvoir et on a Bouti qui est à la tête du pays. D'ailleurs, même il a des origines douteuses. Il est originaire du Benin. Il est Voilà, merci beaucoup chers internautes, bienvenue dans notre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV. Ici, moi héritier Iboula, je suis là, c'est par rapport à la situation qui est en train de passer entre la Congo Brazzaville contre Congo RDC. To ebite moto o eza kopela so yoboma mu kolonini parce que tozo SMP ya kolobela yango
ya kosola bandeko ya Brazzaville bandeko mosusu ya Brazzaville baza contre bandeko oyo bazosala baaudio oyo bandeko oyo babimisa bavideo oyo kotala video oyo babimisaki ya Koffi Olomide eza video moko esa date ya 2016 oyo Koffi bandeko ayemba Sassou ezalaki depuis 2016 mais aujourd'hui babimisi su video ya Roga Roga les gens disent que non eza publicité ya nini ya réseau moko ya télécommunication ma Roga Roga ayemba nzembo ya Sassou te Sassou si a fait Sassou sali 42 ans so sali 35 ans 40 ans ça n'engage que Sassou ça n'engage pas la République démocratique du Congo mais c'est important bakomi ko inculquer loko na mamutu na biso ba Congolais mais kotala toza bato mbok toza tokabona mai mutekabola biso mais na oyo ezokoleka mopepe oyo eza kobima bandeko bakosala baaudio bandeko baosala baaudio mpona koridiculiser République démocratique du Congo mpona kofinga baza koinsulte biso bata pasi tomema coordonnerie na Brazzaville tomema kosokola bilamba na Brazzaville tomemili bango bamétier ebele oyo bango bayebaki te non na nyonso wana biso toza toujours sincère toana prompte soki mpe bato bazosala banini complot mpona kodestabiliser concert ya Koffi Olomide oyo ya New Arena etali bango parce que Koffi Olomide ateki déjà babillet plus de 42 000 billets oyo etekami je ne pense pas que non Koffi Olomide ndenge aza wana akoti vraiment concert wana ebeta mate pona ba Brazzaville so boni bo bandisa lit o ba RDC bazaki na yango ya ko bandisa lit que ndenge na ba concert na pote beta makate bolbo me mape makamwa na mboka na bino sanangage ke ya bino na musique na bino biso toza ba Congolais tokotikala ba Congolais ya RDC toza na ba croc à jambe te bino moko nde bato bozotumola biso parce que Koffi Olomide soka betaki musique ezalaki copine tozoloba yango tout toza kobandela yango il a fait que son travail baroka pe bosala misala na bango na mboka na bino donc de préférence na ba Congolais oyo ngambo oyo bazofinga biso ezosala pasi pe mawa osomona ba revendication ya bato baza koloba bato baza ko revendiquer par rapport à yango il y a d'autres Brazzaville mususu baza contre États-Unis je te salue mon vieux Faski eza na groupe moko ya bandeko ya Brazzaville ope basanganaka bana France o bana posati baloba parce que trop c'est trop bandeko basali clic wana pona kobundisa Congo RDC plutôt pour la rebondissement artiste Fally Koffi Olomide tozo telemela babilo kaboye yango toza koboya tozo loba te soki ke bango nde batu baza ko provoquer biso ba omona pe maboma ya ba Congolais to ba Congolais ndenge zalaka toutefois to la nana ba audio oyo audio au bandeko ba revendiquer il y a un Brazzavillois et un Congolais de la RDC ba obali bana mboka bazo revendiquer suite ya ba makambo oyo et za koleka na communauté na biso play j'espère que tout kolanda ba audio wana to landi yango to ki ba revendication bandeko ne bazo kolo ezo sala pasi pe mawa oyo tozo randeti ndeko wana lobi trop alobi to na kofiye ko talo bana ofinga te mais azofinga alo bana osala beauté mazo chrétien ce n'est pas normal tomoni awa na chane biso bendi binoti to ka pe ko sana biso nil to sa biso nil na Niger to lekisa Niger mais si aujourd'hui to sali nil te to gagner Niger pour la robenda bino boleka parce que to yebi o bozali toyebi ba relation diplomatique nini ezala entre République démocratique du Congo na Congo ya ngambo mais siko boni ko kitisa biso ko insulter ko finga biso tina ba niveau donc en tout cas c'est très déplorable parce que Koffi Olomide as artiste oza reconnu tant que bino bozo ko zoratin ko finga ye ko loba n'importe quoi botala musicien na Brazzaville hotel mana Koffi Olomide fa même ata na mbongo nani ya hotel mana Koffi Olomide to sala batu
soki bango bazoyembela bazoyemba mpo bazosala cope na bango sikoyo ndenge bazosala cope na bango bayemba eza te mpo eza makambo mboka non tozala bato quand même tozala bato en tout cas là je dis merci na bandeko nyonso balingaka kolanda héritier Ibula en tout cas tozana tozela bandeko oyo bakorevendike tozala susu na direct mosusu tokosala direct moko samedi mpona kosola masolo ya Brazzaville toka bandeko nyonso bakozala wana oyo bakolinga bakota na direct oyo ya samedi bakobengi biso na plus 243 89 95 59 58 plus 243 89 95 59 58 obengi biso okozala vraiment mobimba tokosolola tokopesa na baide par rapport ya bamakambo oyo eza kobima parce que ezosala kitoko te na elengi parce que deux pays voisins tozofinga na boye eza kitoko te donc ezosengaki tozala bomoko tozala soudé c'est ça notre souhait na biso eza bongo tolingi te tozala séparé donc ça empêche ça okolinga zana direct ezala congolais ya ngambu congolais ya Brazzaville congolais RDC donc obengi na plus 243 89 95 59 58 wana okozala vraiment mobimba par rapport tosolola sujet oyo ezobomama te nzembo Kofi ayemba depuis 2016 bandeko bazongisi yango Kofi Olomide très fâché azosepela te parce que makambo ndenge eza kokende ezosenga makambo mosusu donc en tout cas merci na bandeko nyonso bazalaki te ya kolanda héritier Ibula mbuta mwini bakoko ya Lunda en tout cas mbote na yo et puis vieux Vaski bambote na yo merci beaucoup maman Rosette à la fleur d'Ambo merci beaucoup à le tout puissant champion Adol depuis La Rochelle à Tricha Motomètre à Bazibeba 3L magique le Tisseloni le Fatienda à Rosin la Taylor donc on est toujours ensemble Dali Ibula maman Mokundi Sandra Wangata maman la petit Brown Junior et Broly des match à mon président pour nous Lubika bon propre donc on est toujours vraiment ensemble dans tout le monde soki nzambe azongi nanu te play Yo mondimi ke bana mopepe mabe Keba mopepe mabe ezali kopanza Keba mopepe mabe ezali koboma Keba ata osambelaka te sika mabe Emame emambu mambwe Emame emambu mabwidi makambo ebimi mame Satana telemi kotelema mame Mopepe mabe telemi kotelema mame Ebebisi bana nzambe mame Mopepe mabe ezali Monatie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya atobina e Congo température eye na mopepe asika ya atobina e Congo température